paranta de rechute alingaka na bondelaka elokola bebe ya emwa ekila monene apesaki ngangumi ya suwa ye te o paske nzoto na ye petepete lokola na malemba kolina na ya diama Gisele Umba nana trouble o mon amour bandeko ya Diamant Noir TV. Bon comprendre pourquoi na bino yenge. Merci na babonné surtout na sekaka au s'abonner au activer cloche pour nos notifications ce qui émission ya sika ekoti pardon parce que les autres yambi ya kuyelu ba kembisa na Diamant Noir azara toujours wana yeka awuti kuna yekoto akekote kuna to tuna et sans plus tarder to na invité na biso. Bonjour ya kuyelu yenge ya kuyelu ba kembisa yenge Gisele Umba Diamant Noir. Mais totuni yo pezalaka oke kuno yebo oya kia na Paris ko sa sunini po biso to vanda ka to zela ya ku yalo ya na Paris en tout cas motuna na otuni eza vraiment bongo nga na za kuna nde na loba isika nyoso peuple congolais zali a bensi ya ku yalo pona makambo etali mboka bomo na ngado na za kuna partout pona makambo etali Congo parce que nga vraiment ndo yo kapena nde to bato tsa mutu bakata pona Congo do na za toujours wana do na bundaka pona mboka na nga situ na likambo etali ya ko conscientiser peuple afungola misu na ye afungola mayele na yezo pena fungola donc tozana fungola ko fungola ka bato mo boka banda ko mo kangama na ba kocha minene mais tozo mekaka malembe ya fungola do na za partout pona likambo etali mboka ona yaki ya tour eza makambo le 22 septembre to lobela ki ba mama congolaise bo lamuka bozo ba trop kaka ko laksa banzoto na bino na ba écran na so na ba ni na ba téléphone na bino o mundela sali bino na makila ya peuple na biso na makila ya bana na biso ale bino bozu yango bokomi otanda banzoto ko laksa ba sito na yo kami ba koma ba mama pasteur n'était problème na bino eza nini na ba tata pasteur na bino me yibi ba religion de foi ti de merde ale bota la basi na bino ba ke laksa ba banzoto na bango ba be ale so be bazo modi comme le quoi modi so le botali musu lobi mususo donc on dit bo modire bato boye bate ba image wana bana biso no sosi bakota na ba système bana bazotala balaki la bana biso mabe service na age ko bana na 4 ans bino so ba mama mi bimba vraiment est-ce que boko kanga ba téléphone na bino te bozonga ko somba ta ba Nokia so bozoko ko utiliser ngote mama nyoso siko zali luka téléphone na Nokia parce que wana baby si bato bitu il faut avancer ba téléphone ya ba trop d'esthétique trop de pouillement ozoko appuyer sika otie na liboso mo ozo misala otinda la ba likango est-ce que ça normal do yango to ba mama mais oyate boya to kuta boyate parce que on attend on attend ya otala buzoba on attend ya okena anniversaire ko bina ozana attend ya okena mariage moko to yibi mutabala kite po kene ko lakisa ozana batanya ya ko sala ba bêtise mais mboka na mchezo kufa awa mboka ezo beba to ya na mboka na biso to ya ko bongisa makama mboka na sto sola bolingi na binote après bolo ba bolinga Congo biki ono boti sije mususu obiki to sala ngo pena bato bakinda feti saba bengi sa ependa tabilo yango na babilo ko esala pasi tala ba feti lo baka matanga ba tondi ebele ayebi mutakufa kite nyoso na ka fa lata kitoko mutakufi oyebi ete malchance yo no ba malchance ni no peuple congolais ngo na mutu yango lo ba malchance mususu mama congolaise siko zali malchance mususu mo okreyan oza malchanceuse parce que au comment ko kene ko sala programme matanga ya mutakufi oyebi ete mutabali kaka oyebi sanga pena yana ngai me balo bakaka kende kuna ba sola makamba ba mama eno kena ngate mo so na ndoki yo ngana ndoki mama congolaise obobenga nga bandoki nga pena na ndoki yo za Angelou mais so za bobino ba Angelou fali bo yoka na bo sala po bo sauver mboka so lo kwa ngana ndoki na obekisa bino pona le kuma mboka na biso to matcha valeur mboka na biso to tombola o ezolala politique etala ba mama te ba mama ba bon politique na lingi na ngate ba filmer ngate politique etalinga te c'est ça donc nga pena na yaki ako pona yango na likambo le 22 pona ba mama bolo ba politique ya Congo etali yo te mais politique ya Congo etali yo parce que nyoso to vivre za na kati ya politique système ya o eza politique bazo kosa biso na kati ya politique na bango oyo vandi okomi zoba politique eza partout na vie no sozo kima politique ya Congo moko na kingi chasa ba okanga yo so yoka mama nya kingi chasa ba kangai ba okanga nani yo to yapo yo finga bizo yapo yo yoka soki bakanga kuna batakabila na bakanga batu ko bakanga batu loko ayebike tanga akanga ola kiso example makamu yo lobaki mais to yo zo mema libanga na opo ya kosunga bakangi lo bakena wapi wana bakivanta pamba nyuso bakoma mimo na bata valeur boni bobo koma ba vanta ka pamba boka ngama na omona na te yo dani na yebi yo
bakena o wapiko mboka ezotambola mabe bana no na classe ba o viola ka bango bazoko abuser ka bango boya to solo makama mboka na biso kuna muntu to koko sauver poto bonga mboka o eza mabe mwana no na ndako komi PD mwana no na ndako bazosala ke mabe mais to bongisa yo makama politique akolonga na kipango te mais Congo de mboka no nyonso to vivre na kata mokilio et tambola na politique que soit ba religion bosika bokena ko finga naka botonga naka bo loka naka bino na bino boyeba te religion za politique l'église na bosika bokena esa politique ba ozo bino mitoti ba ozo bino cerveau na bino ba kosaka bino na ba religion allez bo finga ka oya malamu ba bengisa bino bisika boyiko ya te yama tuna ba question mususu na bisi bino mission pena pardon bo fanda ba kiti bo bouger te mbuta mafuta vanda na kiti ko bouger kutu te parce que yoka olanda biso basi liboso na bino mibali ndenge kaka ezalaka penza po makambo eza showing eza show qu'on aime makanya ba tout ba question mais yozo ba mama biso tozo kota siko na makambo to lito tuna yo opozo ba neza bien parce que eza sujet mobimba mutake fête aibi mutabalité OK tika nous on a fait est-ce que bakina kotika mutuna fête bon lelo eza nango sujet te comme entre parenthèses prochaine fois to yamba ya kuya tana biso to ya kuna to ya roya boy to tunango likamba Moïse Katumbi to koti penza na makambo wana o pepe Congolais habité diamant rotuni yango te ba bazala bona ebi ba ona balanja diamant ba maele trop nga seki na nga ya na muya makapa ya de tous les temps de tous les jours donc na seki parce que so yo ko tuni nga makambo ye pena ya mabe quoi ya muya makoya mabete pardon zala na nuana po vana na kiti nde na oloba bo vanda botala biso na lobi Moïse Katumbi yo ebisa biso na diamant noir to ye bien azokoma président lelo mba moto taka Moïse Katumbi akomi na Kasumbalé saboye o akoti te na bi ya koya zapi ngafuna luka efwa loba eza nini kaka faut les gamba on va po eza makamsusu eza ngo tina te o temi on peuple ana beso makamsusu donc mama Moïse Katumbi ana koma na Kasumbalé sa akota te parce que boye ko to sabiso bana bakoko aboye ko to sabiso po biso to finga mapona yi biso to yokana ki biso nyonso pambate yé abeta ki tolo na diaspora nga moi je suis chrétien catholique bon c'est vrai si vous êtes chrétien catholique bon je go na mabé na yo oyebite ke ba kolon na ba yaka mabé na so ba chrétien catholique ba ya ba coloniser biso ba bebisa peuple moto akoma kizengi oma kam tolo balelo peuple congolais akoma foutaise de merde peuple congolais likolo ba religion wana je suis chrétien catholique siko biso sto kota na ba Jésus côté catholique bien nini biso siko to biso za na bokoko na biso bokoko ya mboka bato ba respecta kango alors siko so za na bato moko bazo tombola na nde na bona ba stratégie na bango to lobi ke non siko za chrétien catholique ko likambo te mais biso to soutenir yo pona objectif na biso ezali Kabila dégage. Allez, yo pe loko ye na diaspora na nini objectif ya Kabila dégage comme ça biso to sunga yo na makama Kabila dégage. Allez ba Congolais te ba baza ba koma peuple moko les plus malchanceux du monde allez tant yo lobi que non soutenir Moïse Katumbi ba lobi collabo bo yebite que eza stratégie pona ke biso no sozana makanisi moko ya Kabila dégage yo pozo landa ngande ko bokoko so que soit ya religion ni musulman ya bapaya ou bien soki hindu ya bapaya ou bien soki ba nini ba témoin de Jéhovah ya bapaya allez ozolanda mais wana kuna lobi makamunini mutazane eboyo pourquoi soutenir ye boye mais tant mboka etamula mabe bato bayokana kati awa ba mikonza mboko bakena oboma nani Kadhafi pona ka bazwa babotola puissance bo mengo no samboka na ba kotongela ngo France baka nani François Hollande na Sarkozy bayokana ti kende kuna bokene boma président na lokwa mboa tala lelo peuple anda comment souffrir pona lokomo ya mboka même ata boti ba différence na mino à part mais tout ça la pona mboka ba nani Bill Clinton na Obama ta Obama comme président Bill Clinton azaka so chrétien catholique donc moko na banza so ki musulman mususu chrétien mais na makabo etali mboka ba solo la to ça ndeli poto to Chine ba africain na morale bongo soki nini ba solo la ba yokana mais bilu so ba bi muto moko yalinga comme président na Congo le baza chrétien catholique mais soki lobini pona bataba koko ba solliciter mais so yoza chrétien catholique lobini olingi Kabila dégagé alors biso ba bataba koko to bi Kabila dégagé parce que peuple a souffert trop mais to ko solaté mais non komi kolabo mais wana réponse à ba peuple siko pona Moïse Katumbi yesu ko aboya kokuta na bana bakoko ya boya kokuta na bango ya wanto baki kenenga OK boto yokana ki to vanda to barande OK bo mukola koma na Kasumbalé sa okota te parce que avant kota faut permission uta pa na biso po mabela bakoko wana biso to jera ngona musika do yango no moni akota te do suki saka akota te parce que aboyi ko to sa bakoko te to suki sa na te mwamba ngo ya kuya to tuna parce que bato balanda kinga bato benge bele ba bidiama noir
ya kuya lwano ya mbakaibu azara mwasa Moïse Katumbi ya azara mais tout le monde balba que yo mwasi ya Moïse Katumbi est-ce que Moïse ango bino bokuta na ye bosola liko mamba libala esali so mobulu yango lelo yo mama présidente au baluki Diamano pono tuna ba question boy. Te pour ba peuple congolais ba benga nga pena ebele. Diamano aza songi na ndenge ya ki journaliste nde boloba ki biso ba chroniqueuse, ba journaliste, ba informatrice, biso ba animatrice baloba ki ke yo za mwasa Moïse Katumbi yango wana esala bomba ndeko ko soutenir na compte ya boko côté. Eza na rapporté. Donc yo bandaki ko soutenir ye parce que azalaki toloba amana yo yango siko lelo bo bwebani esali bongo. Siko mutabala combien de fois ngai ne na abo nazali maman Kongodia Totila maman présidente ya Kongodia Totila donc yango na ka to soutenir ezaka vomanga ko tote ezanga te pepe congolais ezanga te muto na ninga to soutenir Moïse Katumbi mais to soutenir pour l'intérêt Congo pour na peke Kabila dégager ne kabino bino bolingelaka alors ezaki ke bana mibalo na biso ya ba congolais ba BBC Congo ba mibala ba congolais ba BBC Congo makasi bango ba yaki na idéologie na bango bongo mais ndeka ezaka mobala oya kotio na kati ya trou ba siko ngam na kotia ko ngape na lobi bima non bo BBC peuple moto ba mi batata bo sungite alors ngasiko na mama na lelo ba pena non bo stopper bato ba machine na bino ba te mo sa machine te mo so bo négliger trop mokola beta pan et oningisa ngana lo ba za premier soin so lingi ba makamzo ya na deuxième soin. Merci. To continuer. To suki na mambwana ya Moïse bo comprendre que ya kuyala sala ni musala na ye azalaka mwasi ya Moïse Katumbi te. En tout cas wana to zui penza réponse yemo aza pembeni. Diamano a commissaire bino ka bato bokoma bobenganga souté parce que bozui déjà réponse na bino. Mais ya kuyala siko donc bino Kongodia Totila ko bozui ya batinyo surtout bozana besoin muto so dinga soutenir Congo. To bandaka na Félix en tout cas Félix so pesi mbote mais Diamano abandaka na yo parce que yonde tolobi Félix ata epe ba ye na bango ye pa ko komani mukonzi bino bofungoli maboko poto tuna mamba bemba po na tuna nkamba mo question ne so mibale comme ko tinga politique tuna mo Félix akoma présenté en tout cas bataille de pes bo exquisenga eza vérité mais un jour bozong la vidéo comme ça botana bino donc akoma ni présenté donc c'est ça on va ko mbalobi ngobona ngam no loba to leki wana bongo bemba siko awuti abimai na prison na mona ki oloba kite mais bemba bimi na prison ki na Congo simbite azonga mokolo baneti ni na analyse no salaka pona likambo ya bemba nano ya congolais donc ezaki omuntu na lobi liboso Félix akoma président nebi ke bataille de paix mwande ba fingira na sauter nanga au mona pa ma ko peuple congolais so lingo provoquer comme so mona nde aza mutema mabeba ono so bana ba religion ba paya ba finga batala te yango Congo ekufi ko ba comportement ndenge on a faut provoquer ba on po bimisa ba ngo po batonda on te mana kati mabe aller provoquer ba lo ba po mundo sa kota na ba groupe sima ba leader siko yosko fo ba notosha siko ba leader wana siko po tumula obimisaka mabe ko ngole po mutema mabe l'équipe no trop Congo zo bonga te likola mutema mabe boza mitema mabe bokangami na basima bato mo ba mikonzi moko boye OK botelemi telemi na sima menzo kande bokotika na ba mikonzo eno so botiki ba mikonzo na biso sko bana Congo to yokana to sala union fait la force to sangana to tika na mikonzo ba baby sibino mito ba passer ba bomi bino bokimi kote ba passer bokomi so na basima ya bato mo ba baby sabato Félix ko koma présenter pona congolais oza mutema mabe Congolais ga oza mutema mabe oyebo bundela mboka na yote comment zo kanisa ke Félix ako koma président na Congo oyebo bunda te bokasa Congo eza Kinshasa so bomuli bato batonde belebele babimi na Kinshasa Félix bokanisi ba mwa ko bi président po bomona ka bokasi Congo eza la ka Kinshasa boyebi Congo eza na combien de provinces est-ce que botuna na ba province so balingaka Félix non donc Congo eza Kinshasa te Congo eza munene eza so na combien so 20 combien de provinces donc côté wana mususu Kabila sa mina sa bozela bozo résultat donc so na lobe na bongo parce que bo mitema mabe po so bolinga Félix comme président alors qu'il faut bosanga na bino nyonso ale boza po moto bo na sima comme ça force na bino moto ko sala ki moto wana koma o comprendre tina ni na lobika comme président parce que moi petit groupe ya bato baza pour Félix moi petit groupe ya bato baza pour nanyo yo moi petit groupe ya bato baza pour nanyo ale bato wana baza na groupe nanyo babi ya ngapi loko na groupe ya Félix te po biso pe na Kongodia Totila na to mona Félix ta eluka biso siko komanga vona lobaki Félix mda koma président mo teke na lobaki Félix koma donc nyoso to na loba koma ba président nani so deuxième bemba na lobi bemba siko koma président te ya koma président pourquoi yesa loka biso nyoso loka biso ta koma président te
donc oh non ça oluka bana bakoko te akoma présenter parce que Bemba kuta za pomme te po ya uti pour ça 10 ans na 10 ans ne asali ça na doit paiement na bati ko déranger ya paiement ça na mutu peut-être yekuta oyeba ne biso so ya yebi biso lo to bunda ça biso za pona mutu nyonso ngana ka mutu ka te bo pona Moïse Katumbi to bito tandaki loboko so aluki biso toza de toute façon biso za pona posa te boko ça tam so ya kwela loba bona na posa na koma nani na za na sima bona non mboka penza ngana bundela mboka ngana bundela ka mboka pena na ndege penza ya solo ka pena to ba bundela ya solo Bemba fa pe misa mutu ne lokwa makamongo ko maso na 2000 soki na le 23 décembre ba oluka nani Shadara ko ma président ali après Bemba siko na baba na siko ko préparer ka siko Bemba na ba ngona ba Félix maluba oluba no bien mais ba congolais ba comprendre te tango ba ta Shadara ko ma président donc on est toujours confirmé qu'il y a ko ma président déjà ba tutolingi était dauphin na ba télévision yango yo to bino bolingi loko te est-ce que ça mande bino bolingeli bino bolingi Shadara ite boka so bino bolingi Shadara ite Shadara ndo okati congolais so alingi lokote nde eloko wana esa mapoko lali esa mate poko lali nous amona mboka to libération mais on a lo banga ce qu'on a lo blana ndé tiki faut na faire comprendre le peuple biso ozana pour na conscientisation peuple congolais faut comprendre que ozana parole ite na mabe na yo parce que oza mutema mabe toza éparpillé na mutaboy na za mutaboy mais na lo bano même ata na lo babo surtout na langue nanga ba comprendre ngate donc na pe na posete ba ko ba ko on atika la jamais ko comprendre donc bo comprendre nga pikate yo na lobi ke Bemba foazela malembe mamuta ko ta prison ba monte bote na ba pression maman boy président non. Donc il faut appeler mamoké à côté de la stratégie mosusu. Peuple il faut comme na bolingo to yeba ko sangana to luka nani opena bo moni bokoki ko bimisa. Et non que ndamu baké kuna ndamu kuna donc des autres na lobi ke Shadara mto comme président parce que biso peuple boyoka ni ezati. Comment boana boyoka ni te boka sendeka ka groupe na binonde leader na binonde. Ali wana nde yozo ebi ba kongoleko bato bana sima Félix boka biso Félix mta okoma parce que bon bana simani. Bateki bato pe bana sima Moïse bon pe bana espoir que mon président na biso pe donc bato pe bana sima ya Bemba bon mona pe que président na la peuple boza nzoka ni bokoko yoka na bino nyonso to tsa moto parce que so moto a komi ye pa koyeba mokonzi comme ça moto na tour na ye mais non le quoi so na lobi ke Bemba comme do fona loba na mitso bato nyonso ba comme ba président te po moto nyonso a finga ninga po so na lobi ka ke Félix comme président te ba tati ya IDPS ba ye mabe ba chrétien ba o nyonso bazawana ba banjo finga do bo ba masubu na bilonde bate ya bino nani so troisième po Bemba ko maté déjà mais toza ba Martin Fayulu toza pas ko maté hier comme présenté parce que ya kanisa so memi passer na ba réunion na yende passer à Kisambelele surtout bato na la kila ba mabi akokoma ka présidente na Congo fa comprendre que bokoko nde yango na mabele nde tozo se ba ke azaki na yo asola kina bosa mo ba ke na ngana ko mo souhaiter vraiment ba chance vraiment papa Valentin Mobake mbuta ya yo pena yango yo vraiment yo ka penza yango penza mbuta Valentin Mobake ebi ba konde so ba ngana bibo ba biya ku yalo tika Valentin Mobake ba konde boa malade nga na banga bino te bo bangsa ngati oh yango lelo ina kanda makasi boye vraiment balande diamant oasis la beauté naturelle penda oasis nanga tango vandi ya ku lelo tourna lelo yote donc voilà quoi zo tomboka na zo bate nini yango kaka zo tomboka makasi boye nana kanda parce que mama Congo koma trop sensible ndé na lo banga sikoyo na kanisa ta musu bato ekozata na mwa mama mo bo bazalo ko anga to compagnie lo ko anga to bando beta kana batata po batata bo travailler te mama betro oyibi ke bosungi bisote yango basi bazui maboma basi ba commencer n'importe quoi batata bosungi bisote bolingi donc batata bakoma tina makamba ba politique wana bakatsa ndaka affection na ba mama eza souté ba affection na bana eza souté likolo politique mais le côté zo changer kaka soka za mutabo oh mon président hein tunanga siko muto tina ndako to komaka politique moi ça mbeba vandi ba sola ka politique vraiment mais na lobby siko yo banalize ngozo sala ya ko zo sa banalize bien mais après tout ça n'a pas la biso ngwanda wala ba vérité bino surtout bolanda kaye tout le monde ayo kraye bolanda papa ngwana taza na kata zo bimisa maluba ya bien o ba résister yo kana eloko nini ya bien hein eloko ya bien faut ça quelque chose so zo bazo bimisa eloko ya bien bana ba bandelo eloko nini ya bien salami mais bazo ke malé baza sama yazo bunda malé bana ba no ba kabila dégage ça fait combien de temps ba lo ba malé bango zaka ni malé beti papa ngona ba okufati oyeba te malé ba okufa donc ya malé ya wana boluka papa ngwana banaka ngama na mai makama manchete miyaza na kata mai o moteke hotel lobaka o azala kata mai te papa ngwanda lobaka ya kuya ça lobate na kata mai o moteke so mutalo ba na kata mai ebine mongongo ebima loba siko zana kata mai lobaka
oh oyizo ko tsa makele moko bala bara ba o moni so loba mais na biso bata mayele to moni so loba te parce que kende na mboka yo bimboka na bieta tangwanda kende kuna na kata mboka esika makambo ezali oke bo beti kabila pena so bwana potsa te azawana be bokosa biso bokosa peuple oh ilo no bato ba loba ya malunga wezo changer peuple na continuer obeba moto est-ce que oui ba te que peuple mental na ils ont un problème siko na oyo ba ngama bien ezo songa so biso bato to ba ngama be baliko yoka biso te ba yoka batani wana siko ilo ni changer. Merci bandeko balandi wana tokomokinde ya kuya lelo azana kanda makasi toke na biso poto chité siko ba combattant na ba résistant au baza a na diaspora okolo ba bango nini na ndé makambo po modèle yozo boya tout le monde yo lingi ceux qui ba na Congo dia toti la té donc ba kuma ba président ba résistant basani ba résistant baza ba résistant na ba combattant oui siko elaksani non. Ah mais on a question il faut tout nango résistant moto combattant mo po alubi résistant za muto azo résister na likambo moko boye combattant pas za muto azo combattre wana selon explication de non mais faut tout na ba combattant bango moko. Ah bon en tout cas so yambi bon boy ba question tout na bato wana parce que banda ba bandi trop de makelele trop makelele moko ebi nga linga na bango na linga bango nyonso na ba courage ba sala mais linto bengi moko to tuni kandi toza boye na kati émission to tuni ya pesa biso ka combattant no so yo lingi diamano abengi tuni pesa biso ka explication résistant na combattant différence ezani to bengi nga mukolo yamba combattant moko tongo yambie na kati na yo na diamano TV vraiment lobani ki ya ko yola bakina tuna yo résistant na combattant différence en ezaka nini so rappelle que ya ba résister le ki makasi parce que tozo résister toujours par rapport ya quoi au monde ne yo tuni là aller combattant siko être combattant et la kisi nini ozo combattre nini dozo combattre boy bon alors que so ozo combattre loko faut tika na position wana ya combat na yo mais majorité ya bato babima parce que ça na ba combattant musupe de bonté tinga pena na ba combattant obi ke na ba combattant na nga pena no tanga te sikoyo obombi ba te ba loka ba ebi ke ya ko yelo ya monso atomboka so tangi komene tamso mona ke ya ko fale bo tanga na ko tomboka na yo bazi na tanga ba mokola makama mabale wana tanga ba mo sikoyo le no tanga mutepo bazana ba obi siko ba combattant ba sali ba kamna ba mabe moi yo ba résistance ba combattant ba on so ba combattant ndi ka to yebelaka siko ba bundi mabe parce que bana to bandi kabila dégage oyebi ke makameso botama kabila so dégager te kabila o dégager ce qu'on a né na ye oyebi ke kabila vraiment kabila a so dégager ce qu'on teke pona babino bolobi avandi après mo so linga nga se dégager azu a remplacer les biso Shadari do dauphin siko dauphin wana kabila tie wana po ayebi ke même atana libanda pe ba oloba loba po Moïse même ato te koloba boye basala ba lobi to côté wana force ezali ke vraiment dépenser pour na ke kabila longwa siko na ndé kabila mona ke ba pression le ki tellement ya to à l'après kabila so tsa siko Shadari donc Shadari azani ka deuxième kabila donc Shadari mutako koma président na Congo donc yangona siko po na oloba ke soit ba résistant que soit ba combattant donc ba se préparer sous na Shadari dégage. Papa mosengo paza na ya bungi te tango zoloba malgré so boya ki na ye ko sala nini ko za l'administrateur mais aza toujours wana Congo nzamba osala papa mosengo ya yaka na makambo ya nini ba médiocre na sina loba ba médiocre mais na ebité siko na za médiocre na Congo ba opposant bien batu ya gouvernement en place parce que ton zo benga moto médiocre la ça za nil akosa même pe loko mais siko to mona médiocre wana ndi muta dirijaka ba opposant nyonso parce que na ebiso na mito so babika kabila lobika kabila oloba na ebisi yo calme me ekota pa ba congolais ba ozila siko le boto bo benga médiocre mais yem ta pesa bino ba loi yem ta pesa bino ba ordre do elakisi yete mta médiocre bo se trompa do papa mo se on kota na se trompa do yonga siko pona nga loko a se trompa do yende mta za médiocre numéro 0 parce que a se trompa. Merci Balandia Diamano TV lelo sikoyo solution na yo ya Congo dia toti la olobike batunde baya na Congo dia toti atoti ko malo basukulu ba meto mona batu belé le basali kabila banzembo to l'équipe boye nzembo kabila dégage to zongi boye to moni bandeko na biso ebele to bandi pena na chimangologie chimanga to tangi to pese mbote abanda kinzembo boye bisa kende to lembi et puis to moni ba bogisi bo pema baza ebele basali sali banzembo pona kabila siko banzembo ngo ezo apporter nini pour tozo comprendre
Eh bien, avant banzembo no se bana peut-être mozo na côté lo na ko bonga avant banzembo no se bana na kanza nzembo mo izaka liboso bandolo ba ya chichi zongisa ye na Rwanda na ebite sonze bango esala ni po sonze mo ne bima depuis combien de temps nzembo ne bima ki bazonga na Rwanda te donc na ebi na ngate sonze moni nango eko bima boye bisaye akine to na ebi na ngate na mo mo no lo ba théâtre de chez nous hein ndeka ba n'importe quoi wana sur côté sur n'importe quoi bo sala banzembo ya conscience ya ko conscientiser peuple azoyeba so eloko ko kosala te banzembo osalela kabila bo pese force sans que boyeba mais boluka boyeba iba sabino bo comprendre eloko te oyebi to zo komisa moto trop bo pesa moto wana force bo pesa force bo soke zaki ke na makambo ba kabila dégage kabila boye so ezaki pena ke moto alongwa na bongo na kasane kabila ko abela akobela pona maloba pepe ko au contraire tombo so sala babiloka bongo bo pesa moto force mais moi bo comprendre ezate bo yembela moto ezaloka mabanga ti poni bato de bo luka moto wana yebana na bato ba bo pesa moto wana force do banzembo no so bo sala ba papa na ba jeune na biso bo sala banzembo ande wana ke kabila sala boye botala Kongo ndenge komi no bo sala na bino ndenga conscience ke bana na biso yoka so fele palado kumbanga malembe nazali mama ya bana oti ozomona banzimo yo yaka offer conscience ko pesa peuple conscience do banzimo mo ya bonso ko lelo ko yemba ke bana na biso bokeba soko zotika nzoto na yo kozanga libala donc omona banzimo mo ezo tambola tina libanda muta lokoti anga zui mwana kende kela si mwana yokela tata na mama bango bazaba nzambe na biso ya mokili banzembo ndengwana to wana ngo besoin ya ko faire peuple mais siko bino kaka banzembo kaka omona mutazaki mission oyeba kiete mokola koma musicien ka boye bisa akende to boyo kasi to yo babiso to yebisa yema azoyo kamote eza opese makasi to pesa bo pese makasi bo changer banzembo abana ba don kitoko mais bo yemba banzembo kitoko bo yemba banzembo ke ya conscience ya peuple ça a besoin de conscientisation to conscientiser peuple et non que to conscientiser kabila o sakane na biso donc au ça la biso ba théâtre mini bo continuer ko pesa ke ba force woni bo yemba ka bo pesa ke ba valeur et non le côté pour c'est ka banzembo na bine pesa quelque chose ndi kabila otika mais eloko mo ça mati mbuta kaba lisusu afandi wana tobi boye ya kuyelma lo basuka pona ba peuple congolais puis solution na bindo ya Congo dia tuti le lobby ba comprendre bien te na mukuse et puis malobana suka soko opesa mutumbote opesi poto sukisa en tout cas nga maloba nga suka ne na loba kaka ba obozo ba shock ta na loba bo mesana na ya kuyalo zana po shoka bino ka pene estilati donc peuple congolais ba mama surtout ba mama nga pena ya kwende bomoni nga bono lemba te no lemba bino te ba obo mesana ko mona nga bona ba bolinga nga bomona na bino kanga ka bisika bomoni nga no zaka wana no lemba te to za wana na ba ope ba bunda pembe na nga vraiment to kana kumisa bino makasi bozate ma pebele moye vraiment ya ko tanga ba komonyo sizate na ko kate na otika ba misusu ka wana lingi bino te me boyebi na linga bino mingi ba oto bunda na bino elongo vraiment na linga bino mingi do ba ope bolinga nga te bona bino na droit bolinga nga te me na loba kaka tout na ba question yo moko na tant que moto bana ko se poser ba question comment ça fait ba benso na matanga te moto akufi oyebi yete mokei comment ça fait-il biso to ko ma peuple moko ko lata ba bilamba ki toko na matanga bato baso ke de kokunda moto yo mona lokwa ndeti ke oke sala manzaka oke sala boye oke bongisa suki pona ebembe mo zo ke ba ki no kunda na cimetière. Comment ça fait-il anniversaire moi ya mutu asaka kokisi soki 10 ans oyebi mwana tata ngote ya frère ngote mais nazo keneka pona soma ke lamba na mo mikolo fona mona. Comment ça fait-il yo za na 0 na compte mo za na camion na juki mais na compte no mo za na 17 € bien 17 livres. Yangwana siko yo moko tongo za na o vivre ngo mais tout na ba question est-ce que vraiment toza bato normal et loko ni ça biso to comme na niveau boy. Peuple inconscient. Intelligence et sagesse. Donc yangwane loke bomi biso mali chance boko yobinga na loba emso mali chance na ba mobuto asinyaka ba biloko ni na bato pona sima mobuto ba kambo boye même si ezalaka na ngona période ya mobuto mais jisais ezaki lokwa boye te lelo mali chance moko ndire ya mopepe ko do zo baté osana ngo donc lo fuza bata ba grand esprit fo lo ba ke non ngaite ale biso siko ba auto soto on na lo ba ke bana nyonso te na ba famille ba bota ma bazala bizengi. Donc maman ko bota 12 bana bizengi oka na famille ba bota bango ba bizengi na bizengi mais moko na bango zaka mayele mwana moko te aza na libota muto moko tazanga donc na Congo wana bata mayele bazali opi ba osepela na ebi ke tamusu baza 100 ko batu ba olanda biso so ba ozala 100
nebi keta muso bona 70 ba boya mais ezata na 30 personnes ba kolinga makamni ya kuyela lobi pona olakisa ke na mboka nyonso ba kobebisa peuple nyonso te maloba kuyela ba kembisa poto sukisa na biso o nyonso bolanda biso merci na bino na mokili momba esika nyonso bozwa maka pona kotala biso balianga ndo partager mission et dino image ozaki si ma caméra merci na yo posera toujours wana pona Diamant Noir TV panza sanga Congo ya kuyela maloba suka na bapepe maloba suka ezaka kiba na Congo vraiment ba osaka na biso trop parce que tolati buzoba trop bolingo eza na biso te ko kabwana mutu na ndenge na ye mutu na mutazo mona lokwa neti leader na ngai bato leader wana mususu bangwana te doki bolongwe na ba pasteur bomemiso ba iso ba leader doki ba mama ko na ba ko ba mama ko te kuna ba komi obiso politique te parce que politique ya mboka na biso to kota te mais ba obebisa ba na biso na mboka ba PD ba obebisa mboka ba na biso sans que biso to yeba doki yango na maloba na nga suka mama congolaise fongola miso mama congolaise lamuka longwa na buzoba longwa vraiment na buzoba politique il so s'occuper na politique note politique non nemte s'occuper na yo na bandenge belé sans que oyeba ke politique no s'en charger na yo donc yangwana to telema na makambo mboka na biso to luka to sala o biso to sala ko eza na makambo te ki o leader moko azali boso na biso to za su côté wana te to si to longwe côté wana et ça ce ko biso mo ba mama congolaise to zolo ba ke ba tata o pe bazo sunga biso bazaka juste pour na lisungi na bango mais loko mbuta mongana mbuta nga shelia weno igwe donc kuna la patronat donc baza wana pona ko sungaka biso bazebele no tanga nga bango te baza msusu même ata bamona na te po otozaki pe wana bamsusu baboyaki kokota na ba image mais baza ebele na pesi bino bambote balinga ete bamona na monana donc yango wana mama congolaise tika bozo ba olakisa nzoto na yo eza vraiment nzoto na yo parce que tant ba olakisa ngo ba no pe ba omona conseil na ngezaka yango na to tema na mamboka politique eza partout na l'église na ba partout tambola na bamboka otozali to na kati ya politique ya mboka na bango kokima ya mboka note parce que mboka na biso yango tokozonga lobby poto ke vanda na ndenga kimia mesoki to sovango so to tika ka boy ba chinois ba somba ngo mboka na biso ngoto okende babengani biso esimbi te to baby to tozonga kuna babite si batekela ngo ba chinois donc yango na to bunda pona mboka na biso. Merci balanja Diamant Noir to komi na suka wana ezaki ba analyse selon ya kuya lupona Congo de Totila mobimba bayenge na bino onyos bolanda ki biso kota na kati ya Congo de Totila oya na opa na biso kuna ezaka système de conscientisation to fungola bato bayeba pe oyeba yoza nani pe oyeba ko bondela o bayebisa o sambela ka soki neni prier lokuta botande bokufa lokwa basoso to lobite ke na boko bakufa te na bakoko to umelaka makasi secret parce que faut yebelo oni non sala donc mais boya benga numéro so lingo ya so bolingo ya tum to yeba. Merci Nabino Nyosotou, Pépé Congolais, au Bolanda Kibiso. À très bientôt. Restez branchés sur Diamant Noir TV et bye. Ingeta. Diamant, Gisèle Oumba, Gisèle Oumba, Napoli Nana ya Diamant, Gisèle Oumba, Nana troublé au mon amour. Merci. Gisèle Oumba, Diamant.